siko olena kota na ba discussion ya te to ba lingala to ba nga siko na lingi lelo yo na expliquer bino ninga na sala pona lo ba français comme ça bino pe so bonimbo yeba lo ba français bien bo sala mo effort wana ya yeba ya lo ba français bien pour mon ilo epesa nga so lemsu colère que mutazo expliquer que mes vieux yo pas lo ba ka toujours ba lingala il faut français nem teza boy mais tant azo lo ba français on pesa pour là reprendre français ma b or so ba français ma b ata makambo linga ko lo beza bien batu ba mono zoba na mukuse batu ba mono zoba pani ba bouleke yo tanga bien te to ba diplôme nous ya mauvais ma ya lokuta ça we poni ni poso ba français bien te pona nchiki to tanga na français soki yo na nchiki to tanga na français yo zo ba français bien te c'est que français non a c'est que classe non a pe ba ko tchang doute vous comprenez siko lelo na un esprit bien esprit polémique te na expliquer neni ninga mwana kingasani mwana mfumukento tiba kota Saint-Marc na kolikina natangi na changu natangi na mikondo na Saint-Hilaire d'abord na kina mfumukento natangi na mikondo na ke na 5 ibuka na Masina 3 na yo ke na bosomi na njili na quartier 4 donc ndeni ni ngai mwana kingasani natangi na baseki wana na paina msoto ba lingala ndeni na iba lo ba français na lo ba na expliquer bien na komi na 6e primaire te 5e primaire e bandio ela on ba 5e primaire wana otanga na mikondo na ngwanza na zana ba cousine nga bafana na poto lokwa bazana mo pe batmo ya bien batmo ya simple se ba yeto so na so ba lingala siko mo so ba lo ba français mo zo échapper nga na zo ka sou bien jour sur la tuna ba père na biso ka me papa comment ba mo so ba lo ba français nga na yo ka raté et pourtant nga tanga en français pena biso tema ina munoko te na mpoasa pena ebisinga seko yebi français te na tuni pena so asko position to ala nga il faut na yeba français abi mais luko yo karaba oyo karaba radio olanda radio yo karaba information a suite décision que non nga siko so ina outin chika journal information il y a 12h plan d'action il y a 12h à 13 pour ça où ta classe moi retard information à pourquoi na oyoka na samedi to dimanche o na midi na oyoka siko monga ngenge na ngeza ndeni ni ba période on la ba velo kwa ba chimpumpu ba kwebe kimpele ba ngwanzo la mangale ba kabulo mwana kabulo na ba vem suna bosema ba komba journaliste openda ke yo ba le wana avant que ba venir ba vejungu simba ba ya susu ngapde komako na utinchiki na fandi na zo yoka information mo zo leka na ngo zo kende bi menga na fandi na katingama ti information sili ndamu na yoka ki na meko tuna pena est-ce que ba loba imanga mangoza boyi to boye à côté à expliquer ngai lobi na ona yesusu utuma ka tetia ba tetio ka tetia ba tetio ndake oya bweme na yo kaka siko na bandio comprendre que na bandio ka mwanda mundamu bandio ka français ok pe école to ya wantu na frère na biso ka pe muyul pa lo ba bien to yo ka pe ane landi bana miki de ba yo zonga la ngana ngasani na bandio yoka mais na bandio sentir que elobelo ya bango elambelo ba olambela mbaka o ba olambela français wana na ozon ka paper na biso situation ça ndedi siko na ko moyoka nde ba oso la nazo yoka mais nazo mon on dirait français ba ba oloba na français ba oloba na radio on dirait les apps d'ailleurs moté abisinga omoni ba ba français muno ramboka français muno ramboka muno na bango po bakina mikili avant talaka na ba 71 wana ba mikili bango soki na mikili avant ya ba bana do ba lo ba mino ya muno ramboka ba ko be kimpele na ba chipumba balbara ya oyekola siko nga donc to changer niveau père na siko po yo kamna français ne ba français ba français to luka ba radio ba français ba tsheli biso RFI et wana ba bengo so France internationale na banda donc comment pendako na ye penda boye na siso yo ka journal télé radio ya na ya penda boye na fungoli pa ya zo yo kanga penda yo na fandi RFI
RFI lobby dans la zoyoka lobby mutu makasi kaka mutu makasi wana comme na premier CO to longo ngwanza to ke 5 ibuka na masina mais système na ngaka to ke nchiki ba grand-mère na bino na banani na ozonga na kotanga na upanza wana ya problème te mais nga mais français bima penda boye moi malembe zoya malembe to ke na secondaire date aussi CO le magi CO premier na deuxième na ok secondaire na bosomi bon à côté neti ba mathématiques na ba chimie na ba physique stratégie on a zaki na ngwe la plupart o ya bana mai to na bango na bosomi ezaka ke na tangi e mona na tangi on a français so na comprendre bien te na mi expliquer la ngonga mo na lingala balobi boye laxi nini boye donc côté ba cours na ina mindondo te po toza ko naza ko zongisa cours na tanga on a français na zongisa on a lingala pour na comprendre ngo bien si mana on a kesu na chiki na zongisa on a français na pesa en prof moi ba point bon na bosomi nga moi niveau diminuaki na ke sou te ke o ba les premiers pour nde na butay pour na bosomi tamna o akale bazu chango mobimba soki na lukunga mobimba ba les premiers ba premier secondaire boyo sa l'examen bo kutani donc oyo kutamna na bosomi na yo kutamna ke batamayele basala avantage ce qu'on a bosomi la ndeni ni to ina salle de lecture na bibliothèque donc à part ba cours OK izwa roman na yo lingi kende kotanga mutu ba corriger yango azate yo moko tanga ona ndenge na yo ozongi sipo ozu mususu OK otanga ona ndenge na sikon mon ebandele mso so lingo bude net kotanga roman ce qu'on a réclassé qui bana mai mibale bazo discuter likamba roman mo Bob Morgan asala ki boy Bob Morgan ombre jaune asala ki boy yo tanga ki Bob Morgan te o sa ndeni donc lobi nango OK na école o louer Bob Morgan o tanga na minute wana betel so ça veut dire que na komo tanga ba roman oyo batu munoko mboka na bango eza français ba comment donc na tanga ngo mbala mo biso na banda otanga ngo mbala mo na munoko na bango mozo tango zo comprendre te ozo bandelo zo comprendre te ozo bakisa ozo bandela ti na suka pe comprendre le solo lebo ke pe na bana mai na discussion na bonso mikunu na ba récréation o bandi comprendre nzoka le solo ngeza ki boy ozo comprendre donc effort wana tout ça là sikona bonso mi to pe na ba avantage ya ba propre ba sango ba chabino binda ke rédaction composition comment loba sanza na français moni ato concevoir on a mais sanza on a français ozo mona donc to continuer ba effort wana ti na bosomi comme minake ya mo yombo pozi makasi okomi roman okomi poème na yo na français okomi pe lisolo na yo na français et même moi tengu to ebe na ma chanter ti wana biso ina sango mo be père Blafard yes quoi qui o babenga na poto wallon na ba belge donc muto français donc no amboka na bango tango lobi biso piton oyo ezali ngala ba ngo boite na français ba ngo bo voilà donc aux autres chape matoi tant on pourrait faire expliquer aux chape matoi vous comprenez tant chic na bosomi esili tant to na campus c'est comme sauf qui peut yengala la so yeba français te yeba le français na campus te donc tant to na bosomi ekomi ngana olongwa mde kingasanya moti na centre culturel français na Gombe côté à BCZ ce que comment est-ce que BC c'était OK bina ke o louer bina na OK na louer roman ya ba fra nazo insister ne loko wana roman ya français ba comment na français na muto a français alo ba français na France point na autre précision wana ponga na ko lo bano français ils ont la limite nango ils ont na mo influence à lingala ils ont na influence à Kikongo moi chiluba pe ko ta influence à Kichini mais français à France alo bano français ils ont influence à bamino kwana si kopona iba bindaki ba lo ba ngo neni na français na lo kwa o français alo ba pour les rentrer na moi bangenge na lo ba ke ba kwebe kimpele na ba chimpo bala na moi niveau moi makasi ya français zomona mais si ko yo niveau de loyo bon ils attaquent na ba journaliste opé ya Congo na zolo bela bango pe na ndenge ya vérité polele so lingo ye ba lo ba français bien yoka bato yo muno amboka na bango za français nde ba lo ba français mais ka lo bango ndenge wana comme ça au sala bokeseni sozo ba lingala olobi lingala solo ba français ezate ke olo baka français na lingala to lingala na français te munoko eza na ndenge na yango siko po ye bango il faut omiye bake te ngandelo na nga ya français eza malamu te monya donc nga na sali be fo kona mais esuki te nga na zwi su moi chance mususu pona ya kotimbela penda ke te français eza ya kokate tant na epoto tant na epoto zo kamna ki bon ba na Bruxelles penda ba ponga na ya poto sko ke oyo ko kwea penda na ya poto ke oyenchiki
tika ngande nini troisième cycle donc yo sa DS na yo sa DS ya chimie na ULB ça veut dire mbala moko na longwe kingasani babwa kinga na Solbosch wo Solbosch balongo linga bakebwa na campus ya plein wo na campus ya plein na kata laboratoire wo donc na kata laboratoire bato ba français donc na na kini chimie bo potango na lingala mon cher si manango botia na français awa ce que comme nda chimie mo bande bandetini na France ozo kana sika ya ko koma nda pas ce qu'on a comprendre que bo si so sala labo na midi na pause bo kindolia siko wana masolo chimie za suti iko masolo ya bale masolo ya muziki masolo ba momi masolo ba jo ozo ka suti ba mai ba mindele ba ozo ka suti o comme tu as soumato mais ba belge ba ba mnoni ozo ka suti o message o sel so effort ti mali mais malgré ça ti lelo yo na bana na boti koto yo chaque jour ba petwana ba expliquer nga que mais vie il était elle était il pour mon biso ba masculin ba féminin yomo yebika donc ça veut dire que on a meki ko expliquer ça effort na sala donc ça que les loyo na comment mikana na français na comment makambo ibé na français na comment appel na lingala po na lingala ne na yebi na adamze na comment na lingala donc ezana na lenda molende ona sala kina mina ta molende pona ya koyeba français pona ya koyeba kokoma français koyoka français pe koloba français pe ke na lobi boye ba pe ba lobi te makambo lobi toyoki donc lokola bolobi ke ngana lobi na bino ke lingala kaka lingala te na bino ke lingala za munoko na yo loba yango kozala na somo ya moto te sala makambo na yo na lingala soko lingo yeba français alors ni tia molende sala makasi lo ba français tango moni ke na ekokite kozana lolendo te ko lo ba oyo za danser na français po ebele na zo mona wa français to yebite ndimango isa gravité okolo ba kionga na yeba ki Congo te na oseka yo bon so yebi français te ki Congo kutu chiluba kutu eza na kasa yo yebi note bon so ba lobino français okatsa bibale okatsa Sahara okatsa Maroc unani unager na Méditerranée yo bima ba côté so ya Italie o mati ti oya koma ba côté ba France na ba Belgique c'est à loin so yebite na oboma mais pour yeba il faut ça là effort oyekola yekola ko ba français mais ko kantate ki yo avenir à Congo ezande na français te avenir ko na makambo yo yebi ko sala yo oyebi ko sala nini bon à suivre merci.